grave. Mbote bandeko balandi ya site na biso ya internet ya Tindika télévision ezala vraiment esengo makasi mpona kopusana na betando mike na bino pour que to informer bino pe toyela bino mayema azali koleka awa tomonaki baton oyo ti oleka to basimene oyo ti oleka ete ndenge pont ya mai ya njili ebukanaki tomonaki dégâts oyo esalamaki awa tomonaki population et puis tomonaki gouverneur de la ville Gentini Ngobila asilaki kokoma awa pour que asala constant enfin ke bayeba ndenge nini bakosala po ete misala ebanda mais toyo kotala toyo kolakisa bino comment est-ce que misala esili kosalama esika oyo tomonaki ezalaki ya kobeba to ya kobukana lelo tomoni ndenge misala ezali kosalama tomoni vraiment misala vraiment ezali kobeta madada bino moko bozwa bilili ndenge ezali kolakisa donc tomoni vraiment ete poma ya njili oyo bomonaki vraiment ebukanaki vraiment ezalaki vraiment catastrophe et puis enfin tomoni ke misala ezali kosalama ezali vraiment eloko moko ya malamu parce que toyebi mai ya njili ezali esika oyo erelie bacommune ebele soki ebebi yeba eza mpe nzela oyo eaccédaka to etindaka biso toleka po ke tokenda bamikili misusu po ke toaccéde na baéroport mais tomoni enfin bazali kobongisa ezali eloko ya malamu bokontinue koyamba baimage oyo na kati ya Tindika télévision na kobosana te kopesa bambote na babos nanga papi kelina rifin kisombe monje luka star ya jésus na kati ya londres na bosana te ali na tango ya bénédicte monza mpe na bosanyo te fidèle internaute bokontinue koyamba basango na biso na kati ya Tindika télévision. Mbote jeune fille. Papa tomoni awa tozali na pont ya mai ya njili tomoni esika oyo misala ezali kosalama tolingi tozwa mwa intervention na yo par rapport a ndenge misala ezosalama. Nasepeli mpe ngai mpe naloba maloba naza nango po parce que biso mpe tosouffrir na mboka oyo tosepela na misala oyo bazosala na miniti otaka misala eza te tozoteka bamai basopa biso ye moko président fale bakanga usine kote bachasse sikoyo bakomi kosopa biso bamai na banzela misala mpe eza te so na place wana fale bapesa biso ata misala basopi omai bape place moko okevanda balinga kosala mosala wana te to faire souffrir na bana tututu tovandaka na bapale nzela namoni mpo bazosala yango kitoko mpo tozosepela na mpo so bato bazosala mpo ese baomela mai te lokola basopa biso bamai na banzela baomela mai te ata méthode bakozwile biso te kaka boye totelengana kaka boye alukile biso solution kozala ndeni solution tozwa baposte moto azwa ata mwa poste moke aliaka mpe mwa moke esungaka alibota kaka dossier susi na biso kaka ezaka bongo ezaka bongo merci.
si quoi il y a boy vraiment moi ici que mon que boy ko aussi la tête non qui mais le monde est temps est belé 1 mois c'est beaucoup na place à danger boy 1 mois c'est trop et là on est ça la chef d'état dans le but que atia même deux services au basala 2 compagnies pour rapider mon salaire ici la noki ata to basala botu moi il va foutre bango oui baza moké il faut que ça batte mon soso na ko sepelation na monike yango ebongi pona na ebongi te kamne ezo legate merci papa oh merci mbote mona mboka mbote mama ndeko mobali totelemi na pont ya maya njili tomonaki bandeko nyonso bamonaki ndenge pont baimage etambolaki pont ebukani mais en fait tomoni misala ebandi awa esika tozali na pont tokoluka tozomwa intervention par rapport à misala ndenge ezosalama ezokende mbangu te ezokende ndenge te misala tomoni ezokende nango na lombango nyonso misala ezokende nango bien ekende bien ezokende bien eloko nini to remarque nini omoni bon eloko esali ke pont ebukana ndenge ebukani boye avant na nkutumbula ebeta tomonaki jour wana ezoliama déjà eliamaki déjà ntango mbula ekobeta ekosangana sikona nde mbula ebetaki ekosala ndenge esalaki bongo maintenant eloko biso tozoremarke oyo tozoreproche bakonzi ya mboka eza nini normalement na pont parce que oyo eza pont normalement na pont embouteillage ekosalema likolo ya pont te mais tozoremarke awa embouteillage osasalema likolo ya pont donc tozosurcharge pont. Normalement, il faut que tu roulage place wana. Roulage batema place wana, roulage place wana. Batalaka. So ba moni ke koto yo ba mi tu keze belé. So ki ba mi tu kam so ya boy, ba tele misana ba o wana, a wana no la vide. Normalement, embouteillage ko sa ma ko la ponte. Donc eza reproche to ça na ba konza mbuka, faut batala. Donc on a bino population ya Tchango to bandeko bazana Tchango to yo balobaki ke soki basali so tout le temps évolution to ba embouteillage aussi la mais to remarquer apparemment dengo to lo baké et embouteillage aussi la tête ali toujours continuer. Oui, bien sûr, embouteillage je continue toujours, surtout à partir de quartier 1A. Si kuna na Bitabe. Normalement, on moni saute mouton o baché na Bitabe. Normalement ba nga Tchango place wana te. Parce que na Bitabe wana ba mi to kezo utawa po 4 savat. Normalement place à la vite au moins balinga ki ba poussa ngo ata awa na kimbuta oya Bitabe wana balinga poussa au moins na kimbuta mais au bachi na Bitabe wana vraiment en tout cas tout le monde a utilité la honte message no passe à la chaîne de l'état pour que ba bazali ko salisa misala bon message o nga na ko pesa bango ou conseil na ko pesa bango ezaki non omoni ba point o basali eza nango mabete. Et ça bien. Mais jusqu'à tout le monde a dit que non, embouteillage je continue embouteillage je continue en réalité tout le monde a payé sur l'utilité là parce que ceux qui embouteillage je continue ce que utilité là on ezani bon on a ça là ba surtout mutone bimi ba mbongo ebele tout ça bon on a ba ngasa tamaka mususu batala ta social là batu bazolela tout ça ba misala ba misala kutu na mboka ezomona na te batu bafandeli ba dossier batu kuna neti ngai par exemple neti na kana ngai ngai infirmier soki na ministère de la santé pour déposer candidat ou déposer ba dossier na yo pour pas affecter yo et comme makama mbongo so corrompre te moi ba affecter exact moi ba zo exact siko na ebite mboka ngo toki liboso ka bona ba système bona ba biloko bo mboka ke liboso ndeni donc batu susu baza wana na ministère wana bazo même salaire ya ba 10 personnes ba 10 agents ba agents susu bazala na ba ko to souté ba gens musu bazala raté ba musu bakufa ba musu bakenda mais tant mbongo na ezobima ezokotala ba konzi moko bo songolo pakala mais ba musu to tambo na nzela tozo nuka ma tozo luka tozo zoate biso ba musu tozo zoate biso ba musu tozana ba parapluie te tozana ba connaissance te moyen to ko taper na boîte wana ezate so to ke na va normal zaka kende zonga yaka okobeta ta 2 ans 3 ans ozaka kawana. Merci beaucoup. Vraiment. OK, merci.
si je crois bien boyoki mo ba réaction ya batu après avoir ko ya ba bililo to la kisibino mais selon constate osali et puis remarque ndenge ba ingénieur bazali a sur place pour constater était misala et que moi na ralentir to ba ralentir en haut parce que eza na ba singa courant vu que mai etambola kanzela moko na courant basinga courant mususu ezali na se ya pont yango esali ete epesa mwa retard mpo na misala esa avance to ekende mbangu donc yango wana bomoni mwa esali mwa batemps ebele mais tomoni constat batosali mais ezali koavance misala ezokende yango malgré ezwi mwa temps mais avec le temps dozo évoluer mais on espère bien que si to comme abutu to mona baroko couler beto dans 2 ou 3 jours to pe na butu alelo baroki déjà ko banda ko couler beton donc on continue ko yamba ba réaction ya bandeko bazali awa nzinga esika oyo et puis bozwa ba réaction to pe ba image ya batu awa na pont ya Mayanjili donc on continue ko yamba ba image. Oui, mbote maman. Ndeko mal tomoni a esika tozali na pont ya Mayanjili tokoluka tozo mwa réaction na yo ndenge tomoni bazali ko bongisa. En tout cas, ndenge ba bongisa pas en tout cas basali bien makasi. To sepeli makasi mais ezali na mwa lanterne moko boyema na minute osko tomoni en tout cas musale ko mosale mabena makasi. Po biso toza batu ya coin oyo ya quartier limité Salongo. On a moins de difficulté courant, peut on va nous bon sango, moi courant vraiment, bah on est au kata, donc on a mis un peu courir zéro au kata. Donc n'engé bazo sala musala vraiment na makasi vraiment boé, bah sala vraiment na précipitation, en tout cas tout ce que le makasi pour na, bah rétablir vraiment courant. Donc on fait ce chef de l'État remerciement par rapport à. En tout cas chef de l'État, en tout cas longo n'y a vraiment un makasi, en tout cas fachi béton, en tout cas misale zalara boé, et zomo nana. Et zo salema même biso pe population tozo tout autour wana pe tozo surveiller pe musala po président lobaki na kosala nga moko te mais na kosala na binyonyo surtout population donc tout autour awa ozo mona population zo leka a otala vraiment ndenge bena musala zo salama et c'est vraiment ya makasi vraiment na misala zo salema en tout cas to s'appelle makasi vraiment. D'accord, on va peine remercier.
tindika télévision tokomi vraiment na suka ya balade na biso ndenge bomoni tolakisi bino na bilili ndenge misala ezali kosalama awa na pont ya mai ya njili oyo biso nyonso tomonaki ndenge esilaki kobukana mpe ezalaki bafissure mais en fait tomoni misala ezali kosalama malgré ezali mwa na ralenti mais tomoni vraiment misala esalami pour que badégâts oyo esalamaki wana esalama ekoka suki kosalama te parce que ezali pont oyo erelie bacommune ebele ya bapassager bato makolo balekaka eza na mituka elekaka donc enfin tomoni vraiment basili kotia maboko na misala mpe ezali kosalama donc tokopesa vraiment baremerciement na bakonti oyo bazwaki vraiment bonne initiative ya kosalisa misala oyo et puis tokoyaka toujours kolakisa bino comment est-ce que pont esili to mpe ndenge évoluer donc bokontinue kozala mpona biso mpe tozala toujours wana mpona bino mpona koinforme bino tozali kosenga mwa baaide oyo ezali mpona technique ya chaîne na biso badon na bino par rapport ya bamicro bacaméra ekosala vraiment malamu je crois bien banumero ezali wana mpona bato bazala mposa koede to kocontacte biso to kosala badon to bolamu ekosala vraiment malamu bon continue kozalanga mpona biso mpe tozala toujours wana mpona bino nabosani te mike misele de papa na moto na chaque ocameraman nanga oyo azalaka toujours wana na nsima caméra quant à moi on se revoit la prochaine. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.